luba yo quand même papa bino lala bino nyonso to na bomwana ti na ndenge abeli liboma avant kufa tande boza papa bino balakela ye mabe ka loka papa baser la choix eyiba bayane pepese somo bata ofinga na bijou nale kide moko ndumba obakundana libanda kwa Vanessa ifona bokenda suna bosani yo Carmel yo bokenda kotelema liboso ya nganda ntaba pambuta lombi bozela mibali liboso ya toilette bobundelaka bango yo na bandeko nao yo Carmel so nazalaka na moko papa bino mama bino bazolala na nanga ke oyibela bango capote epo yo obotama te po ani papa bino faye naza papa bino babando nakala babando kotia bacapote na banzela mundele ya kanisa eza bazoka azoanga liango olala tango pa bote eloko lokwa yo te bino nyonso tuna libota na bino bobotama barrière papa bino mama bino balala na terrasse po babota bino tuf nyo nyama Carmel papa bino alala bino nyonso tu yango na avant kufa beli liboma mpona nini etumbu nzambe apesaki ye yo papa bino azaka moyibi loka papa baser la chou ayiba soki makolo ya nganga ti lelo tandenga atikala papa baser la chou moyibi monene akende koyiba na Londres babando kokaribe na moyibi ti suka yango amela diamba na se adiamba alala ser la chou tufino oh la chou na bosani yo la chou yo te yo Carmel yo tani toza oza monene lokwa apuchu lokwa bilamba salite ya mutali boma tufi no nyama bochaka mulunge na mukili ota miso ebima lokwa mutu bakangi singa na sa mai yo Carmel tozo zela osiko yaka na ngosoko yete okomona toko soka yete na mukuse to confirmer que vous avez zo banga pensande na zo diriger bino osoki boye na mote seki bobanginga ici c'est dimanche 18h voice ya voix ya evi ebimite nenga zoloba mama bakari mama na bakwa kizengi wana o azoba seki 18h ebimite ya voice exacte banginga toza mwasi lokwa nga o régler à chaque fin du mois waka bo la baronne voice eza nango te ndo omona bango na voice eza te yo Carmel mama yena munone mtobaki Hiroshima lokuta Carmel yo bakanga bino bandoki bolia koko na bino na 90 ans botikala boye libabe vi na bino mobimba bino bandoki na libota mba bozangi eloko olia boke olia koko na bino bokisa da 90 ans bomunde bokomi bizengi libota na bino mobimba Carmel yo ozaka na eloko te bozaka bizengi bwana eloko te papa bino héritage atikeli bino eza ya kolala bino vine mobimba tina suka akufi muta liboma yo mwana yango eza héritage ya malamu na famille na bino tufi no nyama yo Carmel yo tozozelo soko ye nango te ozalaka lokwa kizengi ta oloba loka singa lolemo no babenda ngo tie kita na kati ya motema tufi no nyama yaka soko mona no tokoko yo koyaka susu ko tozaka lwa muta liboma yeba ata koloba te ozaka miso na yo mabe nyonso ya yo mabe na kosa ko kozaka bien mosa libabe nyama taninga bobelisi babi liboma partout lekaka esimbaka te yo oza mwasa kitoko mpona ofanda bwe obotana Francis kuna okoma kokosa oyo obotana mwana mundabi obotana Francis okosaki oyo okobotana mwana mundabi nini Francis papa banga bando soka basani pa ba mundabi yo obotana Francis te tufino nyama obotana Francis Madiangungu okosaka bato obotana mwana mundabi papa ba Francis Madiangungu azaka mwana musala mundabi ando soka basani kuna tufino nyama yo nani yo Carmel yo yaka lisusu odozela minwe ko kaboke kotema liboso ya toilette mbuta lobi bo welela mibali kuna yo na leki nao na yana bina mwasi bitula nzombo bwana eloko te bata passe ovanda na ndako ya gouvernement wana nini bando ya poto sala ni osala eloko te yo mo ozana obota balala na Grèce tufi no nyama yaka tozela okoya na okutu te ndo ozana okoya te eloko ngate aya nde l'explication te ma vondo ngana lebi l'explication na yo moi la fille là moi je n'avais pas donné la chance moi te yaya yela biso voice avant bandoloba ocheli biso voice biso mo matoi na biso eza ba témoin ya to boy osala biso ke interprète ososala oboke interprète oyo naza na voice moko place ebemba evi azoloba na kati ya voice yango ke naza na mosusu kote ebembe ya evi azoloba te en tout cas biso mpe twana beza toka voi ebemba evi
biso pe on a zafi ana kosenga ya biso moko batoza ba témoin. Alors avant il y a no badolo ba expliquer ya kasele so système a boui o tien téléphone boui so za na micro te o finika boui biso moko to yoka exactement la maman au moins ndenge o chibachela ki biso ndenge evia lobi ngana bourrique et on a offert à tout le monde. On fait à tout le monde, non, on fait dans les colis, pour un bon finger, on va avoir des détails. Si on a un yo qui voit ya Evi, avant on a comme son poids n'est pas. Donc on voit ya Evi, on a comme maman chacha des coups. Oh ils sont intéressés là. Il y a comme son poids. Peut-être on a autre au sala Evi na famille na maman chacha. Peut-être on s'est sous na barquement tel état ya comme son poids. Bon, je crois qu'on s'est concentré ma casse na maman chacha. Alors, ils ont des intéressés, surtout nga. Je n'en ai besoin. J'en ai besoin. Et ça, c'est très important. Na yoka evi, aoloba bonde kaka, maman chacha lambele fufu, na sandi se fufu wana, na ona obimisa la maman sumba evi. Ako sanza, ako regrette pourquoi na liaka fufu maman chacha lamba. Ce qui n'a pas un jour, moi, je n'ai encore pas pour la famille, à maudire jour. À jour, à bien qu'un beauté, à maudire jour. D'accord, ma chérie, parce que ma chérie, c'est mon frère. Alors, na lingité, na yana lubana, na voyi mususu kuto a lobi te, na za sumi wete. Matoi na ngamu efesa témoin. On a l'india no yo vanda siko na so simba tout le monde sauf personne. Na on simba avec assurance pour ngamu matoi na nge yoka. Ko yela ngate ke na voice moko anobite, yela nga voice a voix na ye. Yela nga voice ya ebembe wana o akomo banga déjà, na ba bengi batute o benga. Yela atindele binongo sikonde nya ko benga bino bimsate bo tunete po ani to bimsate po banga ngati soki abali ngate fouet bo la kiseke bino pe bo abasi bo reglaka bo mi se pe a efie quelqu'un a 2 jours, samedi et dimanche. Lundi, misala. Ti vendredi, okuna. Tozo nga misala ka ya fatigue. Et en abando ya live na semaine, so bimisi voice na semaine. Ma finge za ya ndamu ba détail musu no bosana. Bimisi la lobby samedi. Ce qui lobby au monde on dirait journée nous ça bien été. Moi que la ngata dimanche na tongo comme ça, na beso RT 18h parce que même so boki 18h na on peut banda live 18h à ta 20. Si nous 20h na kati nos anata ebele on la pour les dîner la katongo. Mais quand il y a la dimanche na 20h 21h té et qu'on casse programme dans la pour les dîner na longue journée. Donc edenga suka dimanche 18h ba mwa bi bebe beaucoup pour place boza bazo sakala bino lokwa ba pigeonnette loko e bembe lokwa e vie comme ko obligé bino. Après boyo naza mwasi ngana legio soko leka kinga signé ndeka la signé kit iye mo ka bisorde ya ngabonde libino ko bimisa te mais kana ko signé vi la kisana ke yo le kinga la ke lodu kitoko na nzoto kitoko la kisana ke yo se telo Carmen la kisana yo moko iba voice nyonso te ka wana soit disant boka bilombe soit disant za na ba Hiroshima na camarade no aputu otindeli ba voice au moins bino sonde olenga na ba voice moi on a téléphone bozo trembler bokomi kaka
Et ça, matière de robot, d'abondamment de mercredi à samedi. Donc, on voit qu'elle se l'ôter. Normalement, c'est un d'abondamment pour partir à mercredi pour bander. J'ai dit, il faut qu'on voit qu'il y a Sika. Vendredi, il y a Sika. Dès que tu aider ton côté samedi, on voit qu'il paye à Sika. On a ça à 4 télévisions, c'est bon. Mais qui a pour à Pouchou. Au moins, il faut que ça n'a dirigé. Tolobana te me muto asumbisa na mwana dirige o yo batata bana no ba diriganga te na vie côté na le kilo ya ngwana yo efona vie na matiso mafuta apuchupo yo obwaka yo no ba yo za motema mabeti yo no ba yo limbisaka te me bwaka na biso voice za fois mama chacha la kisa biso ko na mipenda banduta la sebo la chebo apuchu yo oza kwa kifunda bilamba salite yo apuchu oza kwa stade kamanyola bimisa totala yo et puis bon numéro 1 question na numéro 1 tembele boboa ki eloko ela sabino numéro 1 bwana voice ya na kombo mama numéro 1 toloba na te me muto asumbanga zo diriger bino skonga na camarade na bino ebembe na ya evi ezo diriger bino ebembe aza même pas en vie pour na bomona ke na ba snap so moni en face de un bon ebembe au mona peke na morgue ok ba 7 mois. So talie pe abo formant les la kisamati na manef. Si qu'on soit bemba bon ils ont dirigé bino. Ato yo feeling ato lobi ma chérie vous êtes dirigé. Dire ouais ba kemi be ko ana azo banga ndenga apa nga ana mto banga ti. O mama nga au répondre ka iti na life. Mama nga o tani lote. Mama nga mo Christu. Akobaneka kanzamba limbisa papa evi aza mwana ngape naza na bana nyonso basaka beren e akolongwa mwana na nga te po afinginga omoni soki tozomona rieta tozokanisa ye na plasi na ye tokotya motu mosusu te henrieta aza na bota baba na ye omwe bamama biso oluba sel mutu oyo akosimba mais vas-y non oh attention na butu moko la muka 7 fois mela bidwa mai yanga yango banga ayebi kote no simba yango akoiseli bino obimisa te donc il faut bobanga kanga na camarade na bino te soki kutu na odirige bino baninga basi boreglaka soki kutu na odirige bino soit disant boa binemi soit disant baconcurrente boana biloko na telefone mais baobanganga bayebisi bino ebima te mpe botosi siko tosala ndeni naki numéro 1 yango tosala ndeni on fait comment là on fait comment ma chérie là on fait comment là on fait comment ton clôturé, on peut signer que ton clôturé. Numéro 1, c'est bon. Toujours. D'accord, je crois que je ne vais pas clôturer. Je clôture les dimanches à 18h, d'accord? Je vous laisse un peu. 48h, samedi, toute la journée et les dimanches. À partir de 18h, je crois que je vais clôturer, d'accord? Merci. Allez. Bateau a besoin de prier pour que mata un peu prière pour 10 minutes et puis dans 4 lavez-moi les oreilles s'il vous plaît. Bafa na manti la badou, basa la prière moi 10 minutes est-ce qu'on va mato et permettre ngana la bien. OK. Madame tout le monde nga matalo bien MG la mignonne. Na omona demande doté la barona tale la biso kuna. Tale la biso MG la mignonne na lobby za urgent. Pardon la baronne. Urgent ya yo rien à voir ici. Maman. NG Zelana Noé NG Ozanani Oyaya Oyena plan NG yeyu Ye wana Maman NG La baronne bonsoir mami. Bonjour ya ma sa voix Mami naza na kati na kotika mbana nga na aéroport na kati ya toilette. Na koloba na kati ya toilette mami nga aza chinoise ya 100%. Carmel wana mislo e mai lokwa libolo ambwa misu ba mine ba yamba mu irjanga na zo soya na voice yo ela na yoka. Carmel nga na yebiye la ba famille mukulumani enfin na Avenue de la Science. En face ya hôpital Mozaka wana obi la Avenue de la Science non avant ndawa. Ana ko ya ko mema sanga. Ana yo mema sanga pa na biso. Ndumba munene lizeze lesbienne anobi mana cousine nanga ya mwasi Carmel wana ozomona wana aka na yokio aleki mami na tani no Carmel nango misuma imali kwa de gol ba ligote singa bangi ba boma na mukuse na tali baleki mami na nini siko mutime zo suka ngai lesbienne munene bakanga ke pendoki
français là ya balabala parce que bana oyoki na yebi bino ni balia poko na bango aya bakanga bango ndoki omoni bana na vin de la science mabobi aude vin de la science nayebi nga na lopango na bango ya coin wana ndoki munene lesbienne ndoki ayofunga mundu abaka alekima milani yayanga sele eloko ekolakisaki aleki nga abwaka ka voice ya na kombwa wana nga mona oyebise mpe yake yaya tu me de Carmel otayi bêtise oyo nyama masoko sole boloma ima miso ka bakanga esinga lakini baboma kwa ligorodo kieba na mami Carmel kieba siko mekoko zoka yaya te ye botika ta mosusu boye omona oyo osika bimisi voice